Sakazalaka motazuwa papa lobas. Senanga akayo motema papa lobae. Lobae su akayo na nini papa lobae. Ukoyako kufa na pasa. Na Anita Mwarabu. Anita Mwarabu. Nouvelle Alex, bonjour. Côte légendaire, je te salue. Anita Mwarabu. Anita. En tout cas, Yaya Oyo, hein. Stéphane, 10 minutes, s'il te plaît. SOS News, bonjour. Batete la numéro 70, Bandal Molar. Référence Wenza Molar. Ah, bien. Le 19h d'Abi, son camille que nous avons là, c'est na iner. Na lobby, Anita Mwarabu. Anita Mwarabu. En tout cas, Fio, mi pende Kemba o azamis. En tout cas, Fio, mi pende Kemba o aza mystique. Bon que l'on a sali. Anita. Bongo lobby yo na ya mika bosolo liso ki 10 fois. Oyebi si pas ça à sa vidéo pour laver yo. Asa bongo check la vidéo ngo o ya mika sa ki te pas souci no kaka. Ngala loba ke Ngala loba ke explication. Des jours au basara kama bokinga sikoyo bozoka ngaka te bozoka nga ça va hein doit kama ndumba connexion aéro ezaka bien te na Chine connexion ezaka bien là-bas 22h na bino so ba 1h na biso 5h so ki 6h aéro connexion na Chine ezaka te bokinga Anita balingala boyena giz connexion peut vendre la cadeau te à ta flair te j'aime te bonne connexion ça bien deni yo na ngaso ça va live te comme la connexion o esuki sanga mutema boyebi ke connexion pour ça ba flair wana ba tchaka ba cadeau et vendre ça peut connexion
TikTok pe mo na ke makambolo bat ba CPA nango. No bandila live te. No bandila te. No bandila live te. So na kati na ke olala. No bandila live te so na kati na ke olala. Orti M de mon cœur so na kati na ke olala pour ero da connexion simbakate. Bo chaka cadeau te. Na live na non bat ba chaka ba cadeau te. J'aime te. Nko na taka ba mbanda na bino ngambanda ya bino. Na lisano ba amikie. Muluba c'est mi fleur. Pesa follow le rosa. Bouva Dieu pour la promesse c'est une dette. Ah follow le. Na lobby boy. Anita ozokanga connexion ton de bon tia ba fleur nzambe. Anita zokanga connexion. Anita mtokanga connexion. Na ebla chef yo. Des royaumes mamingeni bonjour. Leandro merci. Na lobby boy zaki boy guest tanga bimi best of the best guest atikalo linganita te Anita wane ko changer te guest atikalo lingo te ya Mika muta ebisi guest abi guest lokola o tipo baba nini boy foza na moi copine moko po sinon des succès quoi ko embrouiller yo et oza copine no bandi na tango apasi apesi ka exemple ti ya banana ketchup basi vima mpata o mati ensemble Anita bi geza bi ngaza ngala ba mbona na mitute na no mwa mke ngala se concentrer ya Mika MCT ngana zo lukelo fi moko boza copie aza copie nao gespe MCT Mika kana na tala na munai gespe aye et ya Mika pas participer Anita rendez-vous donc Anita veut qu'on a ko sepela na gez donc ti Mika yo lo babongo Anita muta travailler ki ya Mika wana ko changer te monde boyo kana lo bina ya Mika bo sala pa laver yo bo misa audio wana ngana ko changer te na ko changer te pour ozo ma vidéo o ya Mika salela kioti pour ano changote pour ano che vidéo te o sala cha selo vidéo pour laver yo bo bandeli maloba 10 fois bo bandeli aselo 3 vidéos o lo baka o te o ko laver ngate o ko laver ngate o ezo kitisanga eloko ni yo zo luka Anita biso so la sondula biso na bana o oza moi ça liboso te olingi ka geza reconnaître moi mais moi déjà kenda pa maman ba gezi wala Anita osenga gezi ni aya ko bala mwana bobi o reconnaître o Anita zolinga gezi akende ko bala nde mwana na famille na bango pour Anita bimisa ko na biso mokilo kwa ba yo se ele prédote likambo bo mamboka yango likambo zo bo mamboka yango alingi gez aya ko bala mwana mwana na kaleza ko botisi mwana bato nebite ali me Anita ngape naza mwana papa sundula na eloko chance ngado mota nga aro finga mwana bataka no oyokate izo ina fanga Anita mtene makamna réseaux sociaux banda o 3 ans aka makamna réseaux sociaux bataka réseaux sociaux ki parate d'abord bisa ba famille bino boya kana ngote so yena ngo déjà mutotchelo na sazate so yena ngo da mutotchelo na sa 3 ans ya kana ya ina tata mwana ne ngalo kwa na bi tata te na mutu noya na na lobi boye Anita alingi geza bala mwana bon mwana déjà kenda pa maman ba gez 3 fois mwana déjà kepa maman ya tata ngako mwana nga yeba ta koko na bien moi déjà kepa koko na 3 fois d'abord reconnaître moi na ti Anita lingi pierre pa moi 5 ans ya masaka mami to nga gez mabe olinga geze olinga gez na motema moko atozo wangana olinga gez na motema moko na lobi boy Anita atazo ba ke geza reconnaître moi na ba reconnaître moi na nini ake ko
bala mwana. Ani to kufite. Mwana paso ke babala ku mwa c'est pour la inter bon à libala. C'est pour la intérêt bon à libala. Tu vas reconnaître moi. Oh, non, je comprendre. Ok, fille. Yo lika geza keko elo bazo welela aweza ke geza keko bala mwana po amatisa mbongo ya anga faire chier giz amatisa mbongo ya mwana bébé apona ka ketcha 1500 euros 1200 euros wana soka pour faire chier giz oh non giz abi bon na banda akasi komona mwana ya lobi non avant tout ça il faut non ya ko bala na famille na biso Anita na mukuse geza obala mwana te sala o moni fo sala ko bala mwana nde geza obala ni mwana te po ekomelo mususu predo to yo lingola kisabatu ke geza yo tika blo pa bino eko simba te geza po ko yasu na piège te bo sala po ozo su deuxième mois o yo lo ba ke yo bota bana 4 mais na mobali moko do yo sala geza Anita o sali gezi calcul etalinga na nini etalinga ndani te na réseaux sociaux soka ki nango tenga ngenge na loba te etalinga po Anita ina ngo pendant 3 ans to beta ke kara siko to kotsa biso ngo Anita yo o ba ki o gezi c'est mon ami pour la vie moto a foutu yo maternité te ozo kanga manaza ami no pour la vie ndeni oh ngai na bota kutu tatanda ebani te o ya ayebani te kizengu pa tatanda zate Anita alobi gez ake kobala mwana na obeta mabe tanga Anita aka ko dénigrer tata mwana na réseaux sociaux so asali be émission abeta ka malamu ba pekisa bino te a chama kamba ba famille na bino ba couple na bino boya kana na réseaux sociaux te tolo bakati biso ba ta réseaux sociaux tolo bakati boya ka ba ma famille na réseaux sociaux te pendant 3 ans soki 4 ans oh Anita ka ko chrétien gez na réseaux sociaux ya beti malamu siko to koti matiana bango biso to beti mabe do bino Anita Niaki ko dénigrer tata mwana na ye o asali rebo na mwana kutu ya bébé na maboko Anita mwana malamu tangu ye aki ai milie pe mwa muninga mwasi o azala mwana pe ya mutie kutu koleka ya ye mwana za mkolo ye Anita ya za mtu malamu tanga asali ba émission aboke lié ba jeton asali ba vidéo ye mtu malamu netinga noyoka mawa Anita kote ninga motata mwana nga yebanite kote ni funga za na compassion ponga pena na tata mwana te ayebani pete na yebi pete Anita kuto la tata mwana e gez na clip oyemba zaba yuma na kata kamba awatachua papa non, c'est ta photo, non, photo. Exact. Nous avons la compassion. Pour avoir biso moto zaka to bisa bino ba problème ba famille na bino boya kana ngona réseaux sociaux te a to bongi sakate. Donc soko ye na ngo muto muta ko kata ngonde nga lingi. Donc makobeta mabena kobeta malamu exacte. Boya kana ngote. Naza ya ngala mko Anita mko na ngale kine kuta mobaya zaka mobaya kamara na ngaza mko na nga naza ya longa na ya Anita o alo kute Anita muta kiemba bongo na mi pende mo mi pende ngande ya petete na mi pende kiembi do naza ya nga mkolo Anita
attends âge Anita qui ici 87 na ka mkolonete attends âge Anita qui ici âge lek na mobile oh ya che lek na mobile rappeur naka nazaka musika nango siko na komi ya Anita boza lo kuta penza Anita kemba bonga ya nai to cha ba mekoso na biso ngana Anita boza to cha ba mekoso ya ngana Anita lek na mobile zambala kamana Anita bien vous allez écouter donc les mots comme ça Anita bébé Anita ça a 43 ans Anita soit à moi amkié soit à moi amkié à moi 84 soit à moi amkié à moi 84 Anita j'ai fait vieille yazo faire jeune mais na âge kazam konanga jour à Lilita kuna na tombeau na croix wana nde kataka makambu na croix ato kosi âge jour à croix ba papa boye ba ku âge au kosa la souté ba comme âge na solo voilà écoutez ami dans ma timba bongo donc oza yaya donc yaya yaya Anita bon c'est pour vous avez ma bébé et voilà bah donc oza yaya donc là que kocha kinya Anita banda ko linga ngam na banzo lingate Anita da sala ma salité tu as fait mon peu? Non j'ai pas vu ça Donc c'était ça. J'ai pas vu ça. Ah c'est passé ici. Je n'ai pas vu ça. C'est ça. Oh c'était quoi c'est? On dit quoi? Passé. Donc loko molobi Anita leki na mobile nalakisa oyo ki voit na mutu te nalakisa ye camarade na oti lakisa ye boza mabe donc oza yaya on vous paye te nga moko so na 6 na lakisi bilo na nga koteke kami na tindaki Anita aya na vie amoureuse na tata mwana na ete na obete bien de balingana na continue bon distrait ngate Anita so yo mo sali ba faux compte talinga te boyoka Yamika ke koluka geza tikala kolu aza 87 Anita aza 87 aza 84 apesi âge na ya leki na mobile ou rappeur leki na mobile dans 87 azamba kama oui ye bien Anita otango ke ba studio kuna pa ba DDT kuna a la circulation taka ngana yebi na famille na bona de ba botama na yebi azaba ndeko ba métis bazaka mi balé mwindo voilà c'est pas le sujet donc Anita yem tatinde ya Mika na ko changer maloba te attendez boyoka na Mika na bosali di enregistrement po boluka ya moi bien asa ki vidéo Anita pour no checker vidéo en hôtel mais au senga ya Mika sale lo pour laver il faut checker vidéo en hôtel pour bien mo bonne ki kezo kende bien te Anita alobi boye ya Mika ka ibisi gaze oh gaze ya mi wana Anita bavanda ndakumona ya Mika Anita camarade ya Mika mba moko ya Mika oh guys no be best of the best boy foza na copine moko confirmer copine moko kili yebi sino te kwa koma lo yenge omoni foza na copine moko banda na pasi neti ba wera son ba fali ko ba na ke chop boy guys ya Mika na zanga mama na mutute nazanga ngote otenga na yana présenter copine po boko ma présenter nte samedi no koyela yo copine ka pamba boye geza sengi ya Mika te coopération ya Mika na Anita samedi yango pe boyoka koto Anita c'est une bordel samedi yango pe ya Mika memi emporté ba komi kuna ba vandi gez a kabele ya Mika ba bloko ba pesa na ba superstar na congélateur nani yo oyebi mutu te pona voice na bo ya zo mona gez sali te boyoka oyebi mutu te camarade na biso ya kana présenter au mutu
Oye, mouton yozo mone salité. Mes camarades nous a joué comme 20h, camarades nous a kéi. Yo tikali. Olali kuna. Bosal maramba salité. Et là qui signe. Valère nini yo linga ki geza pesa yo. Po ba ya geza lula yo te. Est-ce que geza lula lo kwa mwasi? Gez alula. Po yo mi kanda beti kopa ye pa geza lobi. Mais yo na mi kaboza ko vanda ndaku moko. Etali na nini? Etali nga po Anita sali 3 ans kombo geza yaka na réseaux sociaux. Yo camarade na mimi osika. O se peine na muto na ton camarade na tellement kende o sani. Est-ce que o tika là? Pour les gens donc on a moni da tio ya wana des gens on a geza on a best of the best. Les gens se peine NT. To ba 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 cham na connaître. To chaka sinenga yo lingeli bimila. Ba cham yo mi kande muta sala ki pobo linga na mi kamta ko yebiso ki ayebisi pe gez. Yo dans un CP à l'intérieur on a mon écoute très sale muto on a très sale olongole makolondeli na ndaku na yo pour que de tina ndaku na bon marché pose camarade na yo awe biso déjà na ndaku ti muto yinga na on a trop sale non moi ke non que ça ni pe okomi aussi si ko koma te camarade no 20h camarade na binga fona kende boye wa ba chango biso to yebi angoti yusko foki doti kama biso solo la non c'est pour anae ndeni yo ye muto mona salité muto yo se penete kama no olong osokoli obongami ozui transport na bongo no moko oye okomi osisi kokoma te camarade no atelemi akei yo tikali otikali olali kuna parce que on a mobile bongo à considérer yo on peut pas considérer après moi yangana ngako oko kito mata faut draguer ngana na linga ka draguer o draguer nga na boy o continue nga kuto so le kanso ko na koma kamba mo to comprendre nga faut draguer je dois réfléchir na linga ngonde nga kala demi bali ba faciliter makambulelo bo koma kamba moko balinga te wa bo koma mo sta mobile na ndenge ni ozana histoire ni obeta nga fo linga nga na oboya pena ko ba 6 mois na linga ngo oboyi kende na yo nga bina tika nanga mutuzu pe na tika nanga na linga drag pour meilleur moment mi bali ba kita ka po da so bo mesani et comme non wa meilleur moment o etika na muto ya ta muto dragueur bi on ba 6h na ba 5h viens dormir tu t'es réveillé c'était quoi tu as rêvé de moi na linga kangonga na lingango sa yango tokolinga na te tokolongola lokote sans drague po ato wanga ni conscience ne bike olinga kanga Anita muninga kei muninga no boyaki na ye yo mobalo ozomona salité mobalo ozomona bien te muninga telema kei yo tikali muninga bovanda ndako moko ti olali kuna muninga kangi ndako yaya maloba nini okasi geza ebisa ko geza zo reconnaître te kadra yakio bosali yo ko lingo bate ko zaki obi ni obi nga lobi ni ozaki lo kwa fia moi français ngo lobi kiminga e so pe un coup de la soirée ce que pe ni ngano lobiana moi ngo kiminga le ko monter to chaka bo sali 3e fois
Bon, ça la première fois. Deuxième fois. C'est la 2017, c'est la première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Ok, poto. Au bon bisou. Juste pour un coup d'un soir. François Moyango. Kaboulou, merci. 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 Un coup d'un soir. Si tu bégaye, tu as te pocha ba j'aime. Bon tapote pocha ba cadeau ko bégaye te. Et tu as cadeau te, j'aime te, tapotage te, partage te, les autres bégaye ngansani. Merci la donna pour un cadeau. Merci la donna. La donna news, merci. Siko. Nita, merci. Nana sani, Anita. Yo le code babon. Gisi là. Na yo bon gisi lo. Begeza tikalo limote yo mon pour yebi. Yami katika kwa kuna. Ake. Olali. Okomi kolanda gez kota zo répéter. Kuna na sima kuna koto ya beach. Okomi kolanda gez kuna. Soko lanzie kuna. Oyena ba trafic no. Wana gez pa ke potote. Oyena ba trafic no ke opese mukanda. Okomi ko proposer ke opese mukanda. Yo muntu zo proposer ke oza italien opese mukanda. Malgré wana Geza chaki okana molonga ba sex friends. Et pourtant yo chaki na motema. Catastrophe alors va kokeri kweleli. Motala mon kite. Moye bimi kasindo Anita zali kopumbwa. Mokile kamwete. Est-ce que loi permetta koboma moto na bolingo? Geza komi victime alors. Eh mame. Bébé nanga ye. Combo nanga ye. Est-ce que tu as qu'un liste à sex friends? Et pourtant Nita chaki gezna motema. Nati que c'est pas gentil na simbié. Nga nera makambu bon na réseaux sociaux. Boya kala makambute. Boya kala makambute 3 ans Nita yaka. Chaque jour, faut chrétien rebo. Chaque jour, faut chrétien gaze. Siko. A comment le va? Oh, t'as l'os le ben. Oh, alingi ape, alingi juste bima la kati ya likambo yo. Anita likambo nini oh yo fo bima na yo. Yo ko bima te. Yo moko lo baki tata mwana no azo pezi taza mukala ya musicien songolo pakala. Ebite ke tata mwana ba respecta ke. Yo lingi geza ya kobala mwana pourquoi? Pourquoi lingo ko se geza makambu ke yo sa présentation pa bino. Pe geza ya bala mwana yo mo déjà ozolo ba na tata mwana loko yo lingi mika yebisa yefo baya na bakaza masanga enveloppe qui vient avec ses oncles et sa mère. Donc on a présentation. Pe yo vanda na kiti geza vanda na kiti Anita. Ozo kanga ma geza makasi boye pourquoi balo? Anita. Pour les kobi yo botaka
je vais avoir 4 enfants. Mais papa moko, papa en nani. Papa nani Anita, c'était juste un coup d'un soir. Hein? Papa, où bota loga moi moko? Loko lingo bota ba na papa moko. C'est que souka loka na moi moko. Pour gezpe, ata posa botawe zuye. Aibi koko trikeye, oko mazemi. Ako yate Anita. C'est oyebi ke geza na voice note. Tant aujourd'hui, non, on peut arranger les choses, on peut avancer pour l'intérêt de l'enfant. Tu vois, l'enfant doit grandir avec ses 2 parents. Pourquoi ils s'appellent les labolingwa guesté? Yo, oui, qui est dans voice note. Guez en question est mineur. Oui, mineur. Parce que tant Anita a 20 ans, Guez a 16 ans. On a âge Anita Kosi. Tant Anita a 20 ans, Guez a 12 ans. Ma pantalon est madame Oscarine. Siko. Ngana sali elo côté Anita, modèle Anita qui a Québec, muninga na mwana na maboko. Rebo, pende ko la biso moi site. Bato bazo comme solidarité féminine. Rebo azanan. Aza pama to mapa. Rebo azanan. Pama to mapa. Ndenge ni Anita. Muninga na mwana na maboko. Tango Anita azo sala rebo mabebo zo monati. Wana bino bobenga ki solidarité féminine te. Tango mobalo azana muninga na kati ya ndako moko. Na mwana bébé. Yo sande ba vidéo zo chrétien maman mwana na ye. Wana solidarité féminine Anita amona ki angote. Mwana po mwana kutu ya Anita ebine gezite. Mais moi, nous avons connu na maman na tata batie na katikati. Subitement, ba parents ba kabone. Moi na pas cause à over de mi tuna. Il est parti où? Je ne vois plus papa. Na kati na ima sa moi na kolobate. Au cause de la génération morte, tam koloza 42 à 43 ans. Mwana wana ya ye Anita ayoka ki mona rebo mawate tangu ye azo humilier rebo azo chola rebo osa ba vidéo ya ko descendre muninga wana ya mona kite ke rebo pe aza mo amwasi amona ki angote. Yé pas ça yango muningati. Yé pas ça yango muninga. Vraiment innocent na rebo. Nanya bimisi yango jeu de tout le monde. Anita.